a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Shalom papa. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus dans notre pays. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux papa de ta présence ici en Angola. Merci beaucoup, moi aussi. Je suis très content de venir se joindre à vous pour célébrer le Seigneur cette semaine. Donc c'est aussi... Okay, merci beaucoup papa pour la présence. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, papa s'est présenté comment? Naza apôtre Timothée Zakou, naza étudiant dans une école d'intervention et d'évangélisation. Merci beaucoup papa. Tout le monde est dans délégation au Théo Yamba mon Seigneur. Message est causé na ba Obaolanda biso pour tout banda rozela epenza. Ok, vraiment. En portugais, yeah. Ok. Graças a Deus, nós estamos aqui no aeroporto de Luanda, internacional. Estamos à espera do grande homem de Deus que vem do Congo, que é o arcebispo Nyamuke, a fim de participar na nossa atividade. E ele é um dos convidados especial que estará nos brindando com uma palavra abençoada. Que le Père cherche. Faut que pena papa a torulinga papa a manifester joie au yazanango pour arriver à notre papa Monseigneur Nyamuke. Shalom papa. Shalom shalom. Ok, to sepeli pe comment na yo papa. Ngapena sepeli comment na bino pour totonne sengoleka bozana biso elongo. Merci beaucoup papa. Le loza boye ya notre papa Nyamuke iso sala bino ndengeni. Shalom, shalom à tous les chrétiens du monde. Naba onion sobolingaka Jésus-Christ est comme Seigneur et Sauveur. Naba gumba melia solo ya Yesu Masiya. Vraiment que tu vis. Et l'on a votre humble présentatrice maman vérité ma caisse Niki la polyvalente. Toza à un aéroport de 4 février. Toye pour na quoi accueillir. Arrivé il y a notre papa archibishop Nyamuke. Vraiment aïe pour na événement na biso otoza nango ya croisade de conférence na église Tirano et pas Yemoko, notre papa, le visionnaire de Tirano, docteur Lunama Alberto Coach. Vraiment, sans plus tarder, à suivre Toko Tanakati pour na quoi accueillir. Vraiment, bon tarder, bon dia, et ça dépend de notre table de Kelabis. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não é. Ok, merci beaucoup. Naba bonnet, tu avais marqué TV, penaba amoureux, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Ça, on a mon seul n'entendait que mon délégation, mission stoïque là, Seigneur Nyamuke. Shalom papa. Shalom. Ok, papa, tu sais pas la présence na yo. Oui, on a pas comment abino. Message aux amis na ba union so bazela ki Monseigneur Nyamuke lelo eza penza mukolo wango yango to yeko zoyer. Bon, to komisi nzambe ya liboso ya mibale to tombeli boye molamu na mboka na biso Angola. Aza lipamboli pona biso. To ko bénéficier belé ya to bengi bande ko mosusu conférence mandaki déjà depuis lelo. To bandaki ya komi lelo lobi déjà ko intervenir. Samedi, de recruter dimanche après-midi, la collation de grade académique de l'école internationale d'évangélisation. Donc, tout est belé, tout bénéficier de sagesse. Il y a Papa Nabiso, Mokambi Nabiso, Oyo, Ayoko Pambula Mboka. Tu m'as visité Angola, on a présence. Merci. Amen. Nous avons visité Angola, la présence naie, activité déjà et bandaki, lobby l'équipe dimanche le 29. Vraiment, tozo koba toza wana. Ti dimanche prochain toza elongo nabasali Nzambe oyo toya toza na bango na mabele Angola. Merci beaucoup. Shalom papa. Shalom, shalom si. Shalom. Okay, merci beaucoup papa pour la présence naie. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, papa s'est présenté comment? Naza apôtre Timothée Zakou, naza étudiant dans une école d'intervention et d'évangélisation.
Merci beaucoup papa. Tout le monde est dans la délégation au mon Seigneur. Message est kozani na ba Olanda biso poto banda kozela epenza. OK, vraiment toujours le baké et bana nyosha nzambe bazala katena ngambo na biso mon Seigneur déjà asana mabele na biso Angola. Vraiment, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Amen, papa, Lipamboli et Koti Nakati Angola, vraiment, Kolo Azalokomo. Ok, merci beaucoup, Toza Awa toujours, Nabantoma, Nabatata Nabiso, Oyo Bagumba Melaka, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Bamesana, Kotombola, Tombola, Nkolo, Toza Awa Nakata délégation, na aéroport pour arriver, il y a notre général. Shalom, papa. Shalom, bien-aimé, grand journaliste du moment. Merci beaucoup papa, tu sais la présence na yo na délégation oyeko yamba mon Seigneur. Vraiment ngapena sepeli mingi to ko mon Seigneur pour tozili mingi ta mingi yesenga kiki aya mais avant ko yate yango to na aéroport pena pour to ya ko yamaye. Vraiment to zane sengo Seigneur surtout na ensemble. OK, message ko zanga bato bazolanda yo pona activité na biso ebanda kilobi le 29. Activité ebandaki lobi le 29 vraiment ezali na impact ko sakanate eza activité moko monene grand événement yango to senga ki na bato nyonso o baya kité baya po ete baya ko yoka maloba na Nzambe na minoko basali na ye pe na monoko ya Monseigneur Nyamuke lokola tali ko zela ye na kanisi lobi to ensemble na ye kuna la conférence vraiment ezali événement moko capital mutu aya abuka oya ye lipamboli aya kozanda ndambo po ezozela bango. Vraiment mabele na biso Angola eza ya kopambwa mabalbi mutu na mutu aya abuka ya ye vraiment toza béni na présence ya Monseigneur Nyamuke. Shalom papa. Portugais. Shalom, shalom. Yeah, shalom. Papa fala mesmo em português. Yeah. OK. Graças a Deus, nós estamos aqui no aeroporto de Luanda, internacional. Estamos à espera do grande homem de Deus que vem do Congo, que é o arcebispo Nyamuke, a fim de participar na nossa atividade. E ele é um dos convidados especial que estará nos brindando com uma palavra abençoada. Então convidamos a todos para comparecer, porque nossa atividade já começou ontem, dia 29, e hoje também tivemos dois homens de Deus nos ministrando a palavra. E vamos continuando até domingo, mas a conferência termina no sábado, né? Porque todos os dias temos das 8 até as 12 horas. Mas domingo será encerramento às 14 horas, onde será também consagração dos grandes homens de Deus. Além da consagração, será também a nossa colação acadêmica. Então convidamos Cabinda Kunene, Luanda, por amor de Deus, venha para que o nome de Cristo seja glorificado em nome de Jesus. Ok, muito obrigado, pastor. Amém. Shalom, papa. Shalom, 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 ma sœur. Ngai pasteur Gino Kanga, toza na délégation oyo te kozwa représentant na biso ya école na biso académique. Oyo azouta na mboka Congo, Monseigneur Nyamuke. Yango toyebi biso nyonso awa na honneur nyonso pona ko recevoir ye pona mabele na biso Angola penza epesamela ye. OK, message activité tozo ko inviter bandeko nyonso baza na kati ya ville Luanda vraiment baya ko participer na lipamboli ya munene oyo uti na mboka Congo. Oyo kiteli biso na mboka ya Angola awa moto nyonso oyo aza na kati na Angola serviteur servante de Dieu vraiment to bengisami na activité oyo bandaki lobby dimanche pe to ko sukisango le dimanche prochain le 5. OK, merci beaucoup. Na na nzambe nyonso activité bandaki lobby dimanche le 29 tosoko bakino dimanche oyo ezakoya vraiment appel message na biso na bandeko nyonso boza partout oyo bozolanda message na biso na temps oyo to bengi bino boya balbi mayezo bouger mayezo ningana mutu na mutu aya azwa lipamboli na ye. Vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. OK, merci beaucoup, merci na babone to ya Vemake TV et à tous les fans de Maman Vérité Make c'est Nikila polyvalente 4 fois Maman Baropesa Nzambe raison nazoko ba toujours na basali Nzambe bantoma batato Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Plus loin encore la Bible me dit les adorateurs que le Père cherche. Vraiment, tout ça, papa, à Torulinga, papa, à manifester joie au Yazanango pour arriver à notre papa, Monseigneur Nyamuke. Shalom, papa. Shalom, shalom. Ok, tu sais pas le peu comment on a, papa. Je sais pas comment on a bien, pour tout le monde, c'est mon dieu, bonjour, na bisou longo.
Merci beaucoup papa. Le loza boye ya notre papa Niamoke ezosala bino ndenge nini. Moni ozoya aza camarade na bisote aza linia Abraham. Ezana nous sentiment makasi komona tata komela biso pesa situr ya lipamboli na kati ba venir na biso pe na bakati ba ministère o biso toza nango. Yamana tokondene sengo ya makasi komona ye. Merci. Ok, merci beaucoup papa. Message rose à la nini na bateau bazo landa biso concernant ya activité na biso e banda ki lobby dimanche le 29. Un message na ngai na ina loba viens et voir. Ok, amen. Parce que eloko mutuya soki sika eloko wana mutuya ezali foko ya pomona parce que mukomona tanaye la lobby est-ce que na Israël eloko malamu ko bima. Ba yebisa ki ka viens et voir. Amen. Bien aimé soko za nda ku yaka okomona bikamwa na Nzambe ako changer situation future na yo pe ya venir na yo eloko mutu wana ngina yebisa yo Nzambe ya coach na biso lunama azo sala bikamwa pe tata na muke tanga zo ya ezali pamboli fortement lokola mbula balobi maloba na Nzambe o utaka musike za mai o ya fresh na mitema na ebike mai ya fresh tango zo yela biso toza fortement béni pe toza fortement amen amen merci toza pena papa na biso shalom papa. Shalom. Ok, message na bato bazolanda biso. Vraiment isengo mingi kokoma na biso kati na esika toye kozwa moto na Nzambe monene et puis c'est toute première fois aya na awana mabele na biso awana Angola yende Monseigneur Moke Niamoke yende toye kozela pona événement monene oyo ezali ko salama awana kati ya Angola. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Nous avons terminé pour tout ça. Shalom. Ok, message pour l'activité pour arriver à Monseigneur. Oui, tout ça, là arrivé à Monseigneur Niamoke. Na moi 30 minutes à Zokoma déjà parce que Angola est koningana. Tozo yamba li pamboli ya monene. Biso lokola Bible ezali koloba ba oyo bakoyamba un prophète na qualité ya prophète bakozwa récompense biso tozwa récompense oyo ezakati na ye po tikala na nation Angola po lobi to tombwama. Merci. Amen amen amen. Angolese ya kopambwa micro. Shalom mama. Ok, na sipepe komona kata délégation. Ok, ngai ezali bongo wabiso maréchal chargé na discipline pe sécurité ya coach toye awa po koyamba Monseigneur Niamoke ezali sengo na biso po li pamboli monene ezotika na mabele ya Angola yango moni biso peuple ya Angola basali na Nzambe toza motivé pona koyamba ye po toyebi ete oyo ayambi mosali na Nzambe na qualité oyo yazali akozwa pe li pamboli ya qualité oyo yazali yango moni biso nyonso toza motivé pona kozela ye awa po ete li pamboli etika na mabele ya Angola. Ok, merci beaucoup Lipamboli etika na mabele ya Angola. Shalom yaya. Shalom shalom. Ok, na moni yaya pe na kata délégation. Oui, na délégation tozwa archibispe na ye na biso Niamoke oyo azoya lelo na Angola pona ko participer na événement eza ko concerne école Tirane. Les pamboli pe ezaka école Tirane te eza pona Angola mobimba eza pona peuple nyonso yango tolobi na bao non bao accompagner biso boya na école Tirane boya participer na activité oyo et okeneti le 5 ya novembre yango to éviter yo osala présent na activité na biso. Ok, merci beaucoup Kolomona yo. Merci. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor.
Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador.
merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom à tous les abonnés de VMAK TV et à tous les fans de Maman Vérité Makiese. Nous sommes là déjà avec notre papa Archibishop Monseigneur Nyamoke. Vraiment, restez branchés. Shalom papa. Shalom, shalom. Soyez les bienvenus dans notre pays. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes très heureux, papa, de ta présence ici en Angola. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très content de venir se joindre à vous pour célébrer le Seigneur cette semaine. Donc c'est aussi une joie partagée. Merci beaucoup, papa. Tu es vraiment une grande bénédiction pour notre pays Angola. Okay, merci beaucoup. Je crois que c'est pour cela que le Seigneur nous envoie, pour que nous puissions nous soutenir les uns les autres au travers sa parole. Et cette semaine, je crois que c'est cela qui va se réaliser. Merci. Vraiment, papa, de bon séjour, que Dieu nous accompagne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Il y a le micro ici, si vous pouvez dire un mot sur votre arrivée sur l'église. Je rends grâce au Seigneur parce que je viens d'arriver à Luanda où l'église est venue m'accueillir et c'est avec une joie. Ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que moi je ne suis que son envoyé, son mandataire et nous sommes très reconnaissants pour l'église qui a fait ce déplacement pour venir nous accueillir ici à l'aéroport. Que le Seigneur bénisse le pays.